maçonnerie. Chef Mama Lima, DJ Sam Mamona, maître d'école. Ya Mama Ni, centre de diagnostic et Yano, chez Papa Alemouté. Bana nouvelle époque, Babolo Mabele, Basi Mibali ya Babolo, Toleki Bangona Mosala, Toleki Bangona Mosala. Mame, Evangeluya Allah, Bana ya via, Mama Molakisi. Migra Nissan, à Paris, Yelor Masumi, Yannick Lixam, Zico Dilanda, ya Mama Dali, Chef Jenny Abaranga. 5, 4, 3, 2, 1. Yesu masi apene ya liwa na ye, abondelaki papa sokolingi ye, longola kopo ya pasi. Kridi. Donc ko diona suka ba yo bilamba na bango na balabala. Mobembe zate mama na yebi na defa ngai na defa na yebi mama me bo répéter mama. Mwana. Ye shakata yo moko. Sake dako ya mbele. Yo mone matambi. Ono soko mone. Ono biko ya mbele yo. Tama mono ko ko esende. Soko eba kinyama ngo esende. Aza ba distraction. Mama ti siko no yeba te. Nzamba kanisela nga nini ona salela ye. Nzamba mona nini na famille oyo. Kasi fo otia kaba, kotika ka nzambe na nyongo. Mama na yo kaka na matoi keza na mwana mwasi moko alinya pesa yo. Mwana mwasi. Ya solo na yebi yete me balobi aza kolo hôpital wana sika ba opéra kinga. Mama na okenda na police na kuta na mwana pension azo mona yete. Ouais, pesa ki yo le. Re na ke na remercier ye. Beta ya ndole. Kwa soko ndo mwana mwasi wo aza mona ye. Nazoluka ye aza kolo hôpital. Le samba maman na yo. Ndeko telemi bino mona ngo vitrine de telemi obi mona pena maneke. Nikite. Otika sala na zolo ba makambo important na munoko na ngai. Yo tutina na ta masque ya rite. Nike miye bakate. Ona miswa molili miswa mikelo kwa ya siri ba mona kangote. Oje na nzela linu moti amona valete eloko medikabu. Yo nzela obi alinga mama linga. Leki yo Moni alinga babenga ke sipi. Mama ko alinga saka théâtre boui. Vrai série na ka. Mama linga. Tena oyebi yoko alinga mwasi. Kile lo mona kitoko nae. Na takolo ba oyo nataka na bota na niko penda kitoko ya. Bana bala mwana bino. Sipi wana mwasi. Siko mama na bino ya bota. Donc ngana za lokwa sipi. Na mona na nzela linu na yo. Lokwa sipi. Kaso bundisha ye. Mama linga kima mama na bino Obi ba ina nga groupe salongo mo. Baba ngo ba taki na bolingo Ubazaki na bolingo ba ya mabele monzele oya kufa oji oyo mosusu oyo monoko oji mopepe oji leontini ba yela nga bango nyoso tuna boli mama boli okamoko asanga na bango netu ba yoke ne ko bundisa ndeko na biso o ba sabola nga bonga na talisa bango mandoki te ko nesa ba zaki na bolingo so ki bano ya lelo ba tuza na bolingo ndenge ba loka ba te mama bien bongo ba koteli ndeko na bango seke ba betaki yo benzine mama na bino yo mwenga tuweta masole ya Belgique no bete ya solo o penda wana ya bagbo baliaka kasi mama na bino so zama to komi na distraction makambu ya bitumba mama makambu rien ezalaki awa Jackie oza mobali kolanda mama na bino te o mwana oyo aza kopimisanga makasi ndeki nga lobi awa na bwandi awa naza komona kari moko ya blé ekitisi ndeki 2 heures du matin 2 heures bakilisi wana wana utayaji avant aza kobanga te wana zongaki pena précoce Yesu masi apene ya liwa na ye abondelaki papa sokoli. Mais ton problème c'est quoi? C'est pas normal Kafin. Pourtant au Kangi Tobi Maté, est-ce que tu trouves ça normal dans le salon? Toi tu fais quoi? Tu mets des téléphones. Et les KT, téléphone. Pourquoi? Tu me poses encore la question. Non, oui, je te pose la question parce que c'est pas normal. Mais tiens la place à moi. Malgré les erreurs, marquer ma bébé à Sali. Oui, ce n'est pas normal. Ma téléphone a mis balai fermé. Marqué Bérer Naï. Mais quand même tout ça bateau. Ah, tu les connais opération, non? Ah, tu les connais opération? Ah, ben mon déni. La porte fermée. Essaye plus de voir trop loin. C'est dit bon.
c'est mes décisions. Tes décisions? Oui. Ma téléphone est au Kangama. Galon CP là, au revoir non makam sous. Quand fait que ça makam na si makandate. Je sais que ça fait très mal. Naïbi douleur ou anango. Mais voir un peu loin. Voir un peu loin. La si makanda te repère depuis ma bébé. Toi le quoi bat en prison. Bon, c'est dit bon. On a mis en bâti. Les ma décision on a joué. Tu dois les respecter. Ouais, ok. La beauté, la respecter. Enfin, c'est dit bon. S'il vous plaît. Tout ça là va discuter. Non, on discute pas, mais oui. Je dis par rapport à net si qu'on a la potion de bataille. Sala nyonso yo au sali, mais il y a bima moment où on a fait autorisation au sala. Ok. Franchement, si je savais, je n'allais pas venir ici. Sérieux. Sérieux. Franchement, vraiment, si je savais, Naya Kongote. Oh, merde. mobala bato awa na Kinshasa aza na famille ya trésor yokanga ya trésor yokanga yoza ndeko nanga oza famille nanga naoki obombela motu nyonso nepa nango na obomba te kama garçon wana oyo napesi rin azalaki ex yaya kotomboka na mpe zana ye biso eske okeyokanga azalaka mobali nanga kala ya kala nasungi ye kaka napesi ye rin nanga mpona motema mawa parceke bana na ye bakufela deja mama epuis façon nandi nasali mabe naza faute po ere nga nasolola na dose nayebisaki eteki nayebi mwa mobali wana dose atalika tellement toyaki awa toza ba ONG toza mpona koede bato nde mobali na ngai yaki ondima ke napesera siko asololi kutu na ngai donc ere nga nazalaki na saldo azalaki sous anesthésie nde docteur ayo oyebisa ye ke motu napesi ray azalaki ex na ngai depuis jour wana basinyaki depuis jour wana kiatikala sikoyo na hôpital te ntinga na bimi hôpital nazongi na kotamba mpe okamba akoma otambola na oke wapi supporter sous douleur oyo banga pression ekomi très fort na début nakanisaki oya tolamuka oya te naza lese nde nini à chaque fois bandeko ne baobengi na ye ekama trésor kama grand frère na ye joli kosala bengi ngai martini na na posa ya ndeko na ngai ya mobali nakomi menase nakomi okima avoir même na baapel c'est bon trésor kama à mon ami karaté. Hein? Vous avez eu à avoir un problème? Hein? Mon sang. Alors pourquoi il peut disparaître comme ça? Boye binomi balé, bozalaka binomi balé,
Et après, il disparaît comme ça. Ça veut dire quoi? Papa, moi même téléphone dans ma courant. Moi qui m'attend à la perte. Moi je suis bateau, je suis côté na foot awa. Je suis qui kotu ngai. Famille na eza kaka ngai. Qu'est-ce qui est arrivé? Papa. Jusque là na oyeba pourquoi Christian a kokoti kanga na moment où on a outi na salle d'or. Depuis ba opéra ngai. Atikala même pas comment on attend la mise sur la ngai. Mais pourquoi? Il n'y a pas de problème avant. Tu me l'as dit? Pas de problème maison dans mon thé. Problème maison dans mon thé. Pendant la zaboy, aya nito le patriarche. Azo bien nanga grand frère na ina olinga même pas ta ko simba ta téléphone nanga pour na répondre. Et alors on va qualifier nani assassin ou quoi? Moi on va la azo mona na te soka kufi. Objet à disparition na mon centre. Et tu me caches quelque chose? Bon, ça va, je me calme. Tout sourire. Maman, on est au hôpital na biso. Tout ça là, tout ça là, hôpital. Parce que RTOIA qui veut dire que tout ça là, ONG na biso. Tout ça l'hôpital, tout ça. C'est connu. Maman, une fois, ça qui m'a hôpital, le centre. Sois courage, Loba. Ni les autres kayaya. Loba, trop songayo. En fait, na mona bana mona hôpital, bazolela. Bana na tellement qui va banda kolela mingi, kolela na bango et tout ça qui ngai. Et ça là nga passe parce que bana mo papa na bango mutazaki na beto hôpital. Papa na bango ndalala bongo, bana baza même pas na bongo ya traiter papa na bango. Et puis maman na bango a été fallait la té. Yango ce qu'on a décidé qui pour bana na ba perdre papa na bango tende. Na meka ko solo la nutrition na epse dose à permettre na pesa papa bana ona va na ngai. Quoi? Hein? Je vous écoute. Je vous écoute. Après Siko, elle n'a pas si jour d'opération, on va dire que ça opération. Médecin, on a sa Christian qui est papa, patron, ça m'a monté ma monnaie, comment on peut permettre moi si n'a eu après ça. C'est la qualité, comment risque d'engagement qui n'a eu mon conseil comment papa docteur on a ici Christian comment on peut permettre moi si na yo azoire na ye après sa ex na ye on ça après ça nani papa banana on a monaki na beto hôpital ezaki Jacques Moussantou, tu m'as humilié. Ça, na beta, na bengana. Ok, n'importe quoi, Jacques, tu as un mari qui t'aime bien. Hé! Arrête de faire ce débat. Pardon là. Pardon, Zoba Yakou. Quel est ton intérêt dans ça? Et ce qu'on coupe tu perdais ta vie. Moussantou, tu m'as honte. Tu as fait ma honte. Même si Dose va retourner en Europe seul, je le préfère. Oza Zoba, moi la Zoba. Et tant que ça qui règne pendant l'opération, ce qu'on coupe Moussantou toi. Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas.
Ne me mêle pas dans ton histoire, Yaoulouka, mon bali na yo. Cherche-le toi-même. Ce qui est Koloba, non, je m'en fiche. Et cette espèce de Jacques m'aura sur sa route. Akuta nanga nanzela naï. Sors de moi, vas-y. Va là où tu fais. Moi, la Sonia Zoba. Natalela moto te obelese masia o Natalela moto te obelese masia o ngana luka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asala pe ngaina Sac Qu'est-ce que je vois? Oh, mon santo. Oh, mais c'est pas possible. Mon santo. Papa lobi bakoki kukufa soki nataleli mama lobi makasi soki nataleli baninga suka Mon santo, toi à Kinshasa. Santé Sikoyo. Ça va? C'est comme si vous avez perdu un peu de poids. Ah, maman, c'était la grâce de Dieu. Vraiment. Vraiment, Nazaki Mutakufa. Le roi est comme qui peut bénir. Mais Zambia, moi qui m'ai dit, se transformer pas en moto. Pour nous sauver. C'est une longue histoire. Bon, fait, donc l'essentiel, je suis sauvé. Gloire à Dieu et tes enfants, ça va? Oui, bien, Jacques. c'est compliqué. Oh, oui, bien, Jacques Naibio. Ça fait combien de temps? Dans un matin, dans un matin, na kinga moté, na kina mbal nanga, to préféra qui toya ko s'installer au cœur pour na ba famille. Ça c'est notre maison. Bazo modifié, c'est chez moi. Ah. Monte na yena bando yawa, ba modifier, to me camper pour que ça me forme. Oh, na mbal nanga oui. Ah, na papa. Jacques, ça va? Nazabio. Très contente de te revoir encore. Ngana sepeli makasi koleka. Yameleki. Nazaki vraiment na pas chose à l'envie là. Topé Saka Nzambe merci. Maïla. C'était aussi ma prière même. Un jour, Sika vous a perdu. Et puis là, j'essaie encore de me souvenir. Na ba moment passé. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Ba bon temps. C'est déjà passé. Ba moment wana nazaki simuke. Mon te que comme papa. C'est transformé déjà dans mon route. Ah, oui, na papa déjà c'est transformé. Non, voilà, tout va bien. Yaka. Non. Merci mon santo. Mon santo, merci beaucoup. Oh Maïla. Merci mon santo. Oh. Bonne journée. Si ça va, on va bien. Merci mon santo. Merci. Merci. Ça va, Ekoki. Merci. Merci, Bélébo, Ekoki. Merci. Ok, journée, madame. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci. Genge papa.
Ngai malgré makambo izalaki ebele mais quand même mama na bino abalaki kozwa pale na bino fo bosunga mosantu asali erreur c'est bon mais il faut chercher d'abord le mari moto oyo awuti na ye poto baye na ye Kisasa. Papa nalobaki makambo ya mosantu etalingati. Ce jeune homme-là, à se permettre de faire sa rein, papa. À combien de fois na bengana kaye awa? Et ce qui n'a pas qui me sent tout poto, c'est par rapport à ce jeune homme. Eh bien, tu comprends pas que il a tellement trop qu'il fallait que moi, nanga bima kende, et moi, nanga bimi, zoba kele. Na occupé sous ma kamnaïté. Na lobaki, aluka mobali na ye, ndenge azukanisa koluka ye, ndenge azokene kokutana na ye, mais nga yo koko sunga ye jamais. Pourquoi? Jamais. C'est parce que aza zoba aotika la zoba. Comment papa? Comment se fait-il que toi yo olongola neti ngana na lima boye ngana longoli rien nga pona pesa mon ex. C'est que j'ai des intentions. Hein? Nazana posa ni na mutu nanga. Elle me parle de acte humanitaire, il y a froid. Papa, Nalobaki, Makamamo Santu na okota ngote. Qu'elle fasse sa vie. Ça a déjà une grande dame. Asala oya sokanisa. Ajali kaka mwana ta ya mobali moniye mandefu be. Donc il est là ce qui beau garçon. Asali lik. Akane ke bon mancho. Sani. Oye kosala nini? Lima. Longo elanga balarme de crocodile wana. Oye kosala nini? Oh, papa. Ozana ni? Wana. Sika mwana na yo na mbongo. Yena mbongo. Uzalaki nanu wapi? Uti wapi? Uzalaki wapi? Yekola koyeba. Na longola yo na liste ya bana. Tu n'as rien à avoir ici. Et d'ailleurs, ce qui n'a pas permettre yo okota na lupangu to na ndaku nanga. Zana ndaku nanga lokwa domestique. Oza lokwa mwana na ndaku nanga. Katuka kia mambo ngeta papa. Anchi. Oza kuluba mwana na yo moko za domestique na yo. Quel comportement. Non. Bon sili. Osenga. Ah bakosa kiyo. Comment yo? Papa dans l'immense. Maman. Papa. Limbisa kaka mwana. Abungi nzela. À reconnaître à Zongi. Peut-être kokendo akenda ki tonge to zanga eh. To kumisa nzambe kaka ninge to moni ya Zongi. Longola yenu ko nda kocha ina nda. Gino! Hein? Yo moneli yo wa. Tanga soya. Okay wapi? Libanda wapi? Yepesha koli boni grimashi boy. Katuka. Bandoke wapi? Katuka. Rentre là. Non. J'allais moi sors de là. Beta tu tellement na pokoti wana. Muta tellement libanda de pas des problèmes. Yo zakume mabana na mentalité boy. Je pas gentil. Bana bakuma kubanga yo makasi boy. Oh non. Katuka mono dia amekwa. Bika na injwa. Tozaki na nzale kangi biso wapi. Tokipa meme vie. Tokipa coco belge. Coco belge parce que c'est 2000 francs. Ce 2000 francs que l'on mon kawana. Moi c'est de ce malo ce makala nyo se kokate. Ce mec a point na denda. D'autres liens de moi je te parle de biso. Kamte.
eza makambo nzambe ye moko ayiponi nakangaki kuna ayebaki esika kofungola bino bokoma mwasi na ngai en même temps bana na nga bokoma bakamarade na nga baami na nga eza na eloko oyo ya kobombela bino te nakumisaka nzambe ata mama na bino akenda nazalaka na bana oyo balingaka nga lokola bana balingaka bana bango nakendaki kotambola mpona nyolisa nzoto mwa moke nzambe ayesala nakutana na mwana mwasi moko toyebanaka na ye kala na ye kokutana yango nazospike bino kasi na mwana mwasi moko totanga na ye kala kozala bien na bato na vie ye mpe avoyageaka na ye tokokutana na ye nde apesi bango nafandi natali nalobi nga na mimonaka elili ndenge natambolaka parce que déjà nakufa na ngai namemonaka molili elili plutôt parce que déjà nakufa na ngai. Pourquoi tu dis ça? Oui, vous avez témoin ya opération ndenge elekanaki alors nakanisi boye parce que eza te lokola narataki liwa ke nakokufa lisusu te un jour nakokufa lisusu mais avant nga nakufa il faut nazonga na hôpital wana naluka moto apesaki nga rein po azongisanga na bomoi na remercie parce que acte oyo asala soki oza nzambe te osala acte wana te donc nakanisi naluka ye à tout prix napesa ye nayebi ke kokokana te na oyo asala mais ezala symbole nakanisi mabe. Non papa, c'est ma bête. Mais papa, est-ce que on dit moi c'est lui qui ne tente rien à rien. Il peut accepter comme si il ne peut pas accepter. Donc l'essentiel yango wana ngana mona ye ata ya koboya mais à mon volonté o ngana sali pour na remerciement olangi na pesa ye eza mona déjà 330 $. Ça va projet te boni na ngai ebebaki lipapa na baba sololi bien hein surtout les filles sololi azoloba te muti azoloba te wana demande bolanda mais encourager en même temps. Tala nanga na projet ah oyoki oyoki donc tu qui na pesa nyonso oyoki te to kanga mutema to zo vous avez ta foi bouleversée hein papa pesa nyonso to la masoso aujourd'hui chacun va manger un poulet. Donc à ça c'est la minimum que ça vale. Yesu masi apene ya liwa na ye abondelaki papa sokolingi ya longola kopo ya pasi motoki na ye ekomaki lokola makila oyanga motoki na nga ekoma. Ça, c'est vrai. C'est d'accord. Grand frère, si les mythos sur le c'est juste pour Moussanto. Tous à la quand même bateau. Et surtout, tu auras des erreurs. Quand je dis erreur, quelque part, dans le monde, on peut erreur. Il s'agit de temps soit maman ou elle va sauver à mort au bout. Babé, quand ça l'attend, sous poids et bisaki yoté. Abangaki oboya mais quelque part à sali yango parce que qui passe akondi mate moto yo yebaki akufa ensemble aussi na yo pourquoi kolimisa yo va se dire pardon tant que ton petit frère n'a pas na mai olimisa yo j'ai réfléchi juste un peu de réfléchir j'ai vite compris que non asande na motema kosunga c'est pour cela que tu na niveau na comprendre ye ngala ndo sindika même j'ai vite compris je demande encore une fois pardonnez la part de main tout ça bat tout ça sert à rien tout ça la cabo à ça moi si oyo bala à ça moi si oyo pour les nakemiki. Tu as parlé. Oui, je t'ai écouté. C'est du bon. Mon centre, c'est ma femme, oui. La boue est rentrée.
Tu sais, la vérité blesse. Je sais. Mais c'est la vérité. Il fallait aïe ça la vérité, oui. Il n'y a que blessé là. Maintenant, il y a des gens qui tentent de boya. Au côté de la rate, tu as côté de la rate, tu as pas elle avait peur, peut-être. Peur de quoi? Mon sang, tu as sauf rien. Pourquoi, comme tu n'as mis pas bomber dans la hora? Ou bien il y a quelque chose dans tes dents? Mon frère, quand tu étais à une opération, tout ça l'opération. Imaginons tout ça l'opération. Mon bal il a eu, au bayaki na yaza pembe na été. Il me téléphone et il est caté. Place mon bal l'enfant à éviter. Tout le monde a pas sur ton bateau qui sait. Au niveau que si se passe à ma casse, à la passe sur un ici l'idée. S'il te plaît. Essaye de voir trop long. Limité n'a pas la main. Au fond, on a un poto. Aussi, ma téléphone n'a yé. Dans le monde des RRT. Puis c'est une chanson yokai. Yokai nano, yokai vraiment. Peut-être une explication yokai. Décision est mon bouton. Pas à moi si n'a eu. Nous avons grand frère dans la ligne, dans monde des autres côtés dans la foyer. Pardon, grand frère. Ça nous va taper le bail. Grand frère. C'est bon. Oui. On est le corps. Ok. Ça va. Ça va. D'accord. Humiliation. Quelle humiliation. Oyo. Nga, Naza humilié jusqu'au point zéro. Ce fou de jeune homme, c'est bon à rien. Que j'ai chassé autrefois ici. Et l'homme Monsanto a dit rien à y. Après ça, c'est fou de Jacques. Na bomaye son amoninga, na kutana Jacques. Na bomaye cette fois-ci. Na bomaye, je vous dis. Et je ne peux jamais tolérer une telle bêtise dans ma maison et se reproduire encore. Vous êtes toutes de bonnes à rien. Qu'est-ce que vous allez m'apporter ici dans ma maison? Qu'est-ce que vous allez apporter? Et maintenant, Mobadi a Kimindaku, à ce moment-là, on a sous-souté, à Yabadi a Sikazate, et vous voulez me mettre où? Tout ça, c'est toi. Une maman légère, aussi légère d'Enayo, au Pessinaban. Tu ris pourquoi? Tu ris pourquoi? Alors dis-moi. Dis-moi. C'est quand le mariage? Le mariage? C'est quand? C'est quand le mariage te dit? On va déjà pour le 15. Quel 15? Le 15 de quel mois? On avait dit décembre, novembre, décembre. Tu blagues avec moi? Non, papa. J'ai l'air de blaguer? Non, papa. Je ne veux plus de visites inutiles. Si seulement si tu me donnes ta proposition pour le mariage. Bien entendu? Merci, papa. Excusez-moi, non, excusez moi papa parce que Azam monté. Maman, il y a mon sang. À quoi c'est là bon? Mais là, il y a personne à est-ce qu'on a un jour? Attends. Ça n'a non,
ntango mosantu asali likambo wana esikaki koyebisanga avandisaki biso mpo ayebisa biso asali yango na ndenge na ye mais tala mabe bino bokeluka ezongela ngai atubuka makasi botikandanaki ti epa bofu aza innocent papa parce que kuti papa aza na kanda grande sœur na bango asali likambo akokaki kosala yango te epuis likambo ye asali eza na riske ebomaka ye asali mpo asauve motu amimoni nanu vi na ye moko te atali no vi na ye moko te yango na papa asiliki puisque eza riske. Mais chérie, you peux tout le balai à mettre ma et on parle d'un peu d'enfant. 15. C'était sur une surprise. On parlait de 15. Bon, Puis oui, ne se rend pas au papa. Mais ouf. Mais là qui t'a sauvé le 15. Mais il va t'a sauvé le biwana. Papa t'a sauvé le ma casse. Papa vous donc faut qu'on s'en fort. Merci. Merci. Les 15 décembre. Ouais, je dis le 15 décembre, heureusement on a bien été. Na yoka qui obéit décembre. Mais décembre, on a été là. On a été Bon, on va voir, c'est vrai. Est-ce qu'on compte pour se marier? C'est un jour, non? Viens, on va aller. Moi, je ne veux pas supporter d'être ici. Bonjour, papa Jacques. Mais il faut révéler, vous. Au Kenda, papa Langa. Banda Topera, vraiment, au Kendo, Bossana Bisso. En tout cas, na sepel komona, au Kimi ezali, ma Kimi ezali. Nasa pona onene kasi. Nayaka mingi awa, mais yo za kate. Yango lebi na kima. Mais nayaka mingi mona opérer na malema ta musoke na mama yemo. Nayaka ko luka la recherche na sala est-ce que madame ayeka te. En tout cas la sepel lelo la lipenja place moko malamu, madame yemo ko azali, c'est azali. Merci azali. Azali vraiment. Otoko makuto kala te kaka. Biro na eza na deuxième porte on a so commis alors. Merci Masaki na mona yepenza. Merci maman. Merci la sepel. Merci maman. Oui, entrez. Bonjour Daboussa. Bonjour. Ça va? Au fait, Nazo Lukande Kolo Isika. Femme. Nazo Lukande Kolo Hospital. Jacques, kolo hôpital nga? Pardon? Ngai, hôpital nga? Attends, je ne sais pas ce qui nous a fait comprendre. Mutu oya tonga hôpital oyo kolo nango penza. Hôpital eza nga? Ah bon? Oui. Donc yo te pesa ki ngare. Jacques, ngam napisaki wana. Santo. Merci maman. Merci maman, merci beaucoup. Tu m'as sauvé la vie. Je ne savais pas mon Santo que c'était toi. Tu as presque risqué ta vie. Mon Santo, merci. Merci mon Santo. Merci mon Santo. C'est ça la fille. Ah Seigneur. Jacques nana aza nkolo hôpital mais ba médecin ou ba salaka parce que na médecin te. Mais à chaque fois pour contrôler parce que toujours moko na mona bana ba prier pour na papa bango ba lila mes filles parce que vraiment na posa ya vie ya papa na bango ba singa ke maman bango kufa bakana papa et puis papa maza malade mawa ya bana ndisala ki na posa na vers bango na mona papa na bango. Merci. Na posa na tali papa mo ezaki yo. Na solo na médecin on a eu traité à ici qui posait na problème ya rein. Bato nyonso ba se présenter qui pour na problème ya rein ezaki compatible te. Natali parce que nga na ye na mobali na tout ça les ONG tout ça l'hôpital, tu vas juste pour nous payer. Tu n'es pas médecin qu'on soit là, non malanga. Il y a ici qui ouana ma coquité et puis problème ouana mo, bah mais quand on examine nga,
soki tozali moko basali l'examen rien nanga na yo c'est bon sina solole na mobali nanga ki napesa ore mobali nanga merci mosantu mpona yo te mpona bana naboya baperdre bana non voilà tikokutana na yo wana naboya ekoyebi soki nonaelaki yo tu savais que yo moto oyedaki nga mosantu naboya nakoyebi so tout en sachant que yo moto oyedaki nga ben oui merci mosantu merci pourquoi tu n'as aidé yo nakutana ifo na biso ki ngom naelaki yo merci mosantu n'importe qui a composé acte wana te mosantu merci mama nzambe apambola yo apambola mobali na yo apambola libota yo mobimba non c'est bon esengo na ngai eza nzambe asali grâce oza bonne santé merci osengaka nga te merci osenga nzambe nde asalaki opération na ngai eleka bien yo mpe eleka bien mosantu j'ai fait tant de tours na hôpital opona lokakolo centre oyo pourquoi mbongo oyo opesaka nga nalobaka il faut nazonga na hôpital wana nakende koremercier motu oyo apesa nga re ndomoni bademasse nosala ntango fomi chaque fois nayoka yo nana mbongo napesaki yo mpo olia na bana merci vraiment merci Papa Jacques maman vraiment ok ah non c'est bon écoute pambola peza nzamba pambola ok elle bien comme ça merci Christian, pardon. Pardon, chérie. Pardon, mon cœur. Tu veux quoi? Chérie, Christian, chérie. Pardon. Dos, na vécu mingi mobile nanga. Papa Jacques, mobile nanga o moto bekaliso. Bonjour papa. Bonjour. Chérie, naidaki Jacques pour la bonne montée. Christian, chérie, je t'aime. Bonjour. Christian, nalingako papa. Naidaki Jacques pour la bonne montée. Naidaki Jacques kaka po bana ye bazala. Na affection ya papa na bango. Otikinga avant maman na poussa na o. Ok, on t'a dit. Chérie. Pardon. Naidaki ye te po na zonga na nai na bolingo. Na même pas na idée ozonga na nai na bolingo. Naidaki ye kaka parce que les bits otoyebaki na Afrique. Chérie. Naidaki ye kaka par compassion. Il a été qui s'en a perdu. Il olembisi papa nayaki kaka na remercier parce que depuis opération elekana nayokaka na matoi ezala ndeko mwasi moko andimaki asalisa yo nano namonaka ye te nasali batour ebele papa mpona luka nayebaki pete eza mosantu nakasaki moto mosusu yango nayaki lelo mpe nzambe asali nakutana na ye papa bolimbisa nzambe apambola bino vraiment nzambe apambola bino papa simba bomoi na bino na makanisi nyonso malamu bozozwa mpona kosunga bato oyo baza na motoki te bolimbisa papa bolimbisa na yo Ensemble. Je t'aime beaucoup. Je t'aime trop. Tu sais, tant qu'on a joué une décision, on a ça n'a pas ici. Mais le problème est que lorsqu'il m'a parlé de sa vérité, qu'elle ça la montre son ex. J'avais compris que ma femme Alina Keming. C'est une femme bien. Alina Keming. Nga mutu nazwaka idée ya kosungaka bato. Et c'était ma femme qui est appuyaka ngai na soir. La décision nazwaki namonaki ondele nakoperdre ye. Lorsque aussi ma petite frère m'a dit que non, je suis là. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Nzamba Pambola. Merci.
Merci. Mais c'est ce qui est le nom. Monsieur Jacques. J'ai quelque chose pour toi. Pour moi? Oui, j'ai quelque chose pour toi. Bobby. Il y a un date. Madame a fait ça, adresse. Tu viens à la maison avec tes enfants. Merci. Merci. Avec tes enfants. Après son bongo. Oh, il y a un malin pour là-bas. Merci. Lobby, il y a qu'un malin. Ok? Merci. Avec tes enfants. Merci. J'ai quelque chose pour toi. Merci papa. Merci à papa. Merci. Mon sang te merci. Ah non, c'est bon, pas Merci. D'accord. Je passe de là à bureau, Cassina. Je ne vais pas tout pousser, casser ça. Je sais que tu es jaloux. Non, toi qui es sonné à ça. D'accord, papa. Merci beaucoup. Ok. Merci. Ce n'est pas bien. Famille tango boja ko vivre na ndaku. Pourquoi balubaka harmonie? Yo kanisi ba pesa kombo wa pam harmonie. Ba pesa ngo parce que ba yebike na kati ya harmonie nde mapambo lina bénédiction de kota kana libota. Chance oyo itikali kaka ba religieux coutume et civil. Mwana na yo musantu ti musantu alungwa awa utindika ye na poto ebanda nanu na yo moko tata ozwa mobali ya musantu soki kilikangu na ye betisa ye fimbo pa basoda ngebe bulisha mwana bakala bantu ale usilisi bongo te ale otalike mwana oyo ondire bakuya kutimbukila nga ye mikifumwa ale kamati mwasi na ye kimisi ye na poto yokanisi mobali soko okutani na ye mbala moko ntango bokutani nde mbala moko bobalani mbala moko bosali makambo nyonso non il faut lekisa mwana ni tabi ya fiançaille ayebana mpe na relation oyo aza kovivre na yango azwa comportement mobali wana ayeba yango bien mwana lobi na ndako ya libala na ye asouffrir te ayebake mobali oyo akobalaka nga aza na comportement boye aza mobali mabe to mobali malamu c'est à ta fille de découvrir mosantu ye wana ke na poto heureusement nzambe ya mawa akutani na mwa mobali ya malamu malgré baye na kishasha ake koluka wana parce que tala benuke sala baje na mutu mesongisange prince mutu alakisi oyo bakatisaka prince boye yo osala na ye baje soki okomi kaka liboso ya prince boye makanisi wana ifo ezonga soki nakanisa prince eza mpona etere malgré betise mosantu asali me ye wana azungani na mobali na ye alimbisi ye oyo kibwanga ntu oyo mwana na yo ya mwasi tala serge ngake na chance ngake na bana bakentu anga na buta kaka yo moko ya mobali ye Vicente Mola na pati ekofo yaya na ye pati ekofo na mwana donc okumona mama na mwana baza kuvivre na harmonie mais yo tata oza lokola lion na kati ya ndaku soki diompare babengaka bango soki badiompare tata mobimba oza kaka kanda oza kovivre na bana lokola armée disali ça va tu peux saluer tu descends donc yo ozovivre lokola kibomango yo général bango balikiliki mpo letina eza na mwa parole mpe oyo ayibaki mbongo mpo na nini papa na kati oyo avant mwana ayaki bambongo garçon moko na kati ya Canada diamant trésor canadien na kati ya Canada trésor mayala ayaka mpo apropose abala ye
atindaka bapara na ye ya benga na bapara ye abenga na bapara na ye Marie Patience bayaka awa donc makambo Yvonne Mulumba yaka kolubana ndeza yele ya solo ko papa ya solo Serge heureusement oyo aza mobali nana zwi na ye mwasi te tu peux pas te comporter comme ça parce que ozali mwana mobali okende kusalaka makambo lokola yo oza Diompard koko Léopard to yo oza po Diompard bato nyonso na zamba bayebi ye c'est un animal sauvage qui mange les fesses des gens aliaka bisoni ya bato soki ozokima Diompard akodia yo nano na Léopard tika bizaleli oyo papa asengeli il faut azala na harmonie na ndako talanga ndenge na bokoli bino Serge nalingaka te mwana nanga na place akende koluba nanga likambo akende koluba par intermédiaire ce n'est pas bien joa bango lokola bakamaradi na yo pesa bana espace ntango yo oza kofungula jete bana mpe bakokanga jete yo okangise bazomona Diompard na ndako me kubukana te bango mpe bakobanda kubanga yo ok te ok oyo elobi mina ndenge ya esprit qui Diompard. Vous avez trop parlé, papa. Na ndenge ochange Lima. Moi si na yo tata c'est que les enfants Lima nayebi te po bana bazawa nani na sale borao na luba na loko moko ya bien te pour moi c'est d'abord kaka butala kaka ndenge kaka na yaka na mona ka moi si ozwaka yele pour la papier hygiénique donc ozaka koti abimisa ici le koti allez obimi ba moko ubombi olali. Merci beaucoup papa. C'est pas gentil hein. Parfois j'ai été trop dur avec oui vous avez qui Diompard parce que na ki bozala na droiture et après j'ai compris que mon comportement, mes attitudes et ça là qui bozala ba hypocrite. Ah ben oui. Mes enfants, mon épouse, vous me pardonnez. Je crois et je sais que je vais être un bon papa, aimant ses enfants et son épouse. Je crois ce que je peux vous dire. Ça peut me pardonner. Je vais être un bon papa aimant ses enfants et son épouse. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Moi je suis camarade ya mobali. Non. Je voudrais juste te demander à papa pour de fois mususu azobanga yo monokei papa papa pardon hein. En quoi est-ce que nakobanga papa nanga? Que c'est pas respect papa Coco. C'est fini là. Papa déjà Monica qui dit que t'as tiré ça yo kaka na njoto. Moi les gars allez parler. Voici bébé. Allez. Tente ta chance. Louba. Moi les gars allez. Louba va y aller chama Diompard. Papa Nabino a l'ongoué animaux sauvages qui mangent les fesses des gens a commis même. Natalela moto te po belese masia o natalela moto te po belese masia o ngana luka kelongi na Yesu ya kitaka pe asala pe atakuta ba umela na Afrique na lembi na pardon on s'habitue dans c'est comme muto tu vas poser ton malade maître Kuzure tonté la gouverneur à servant na papa leye jide bon des voitures en pression babi il faut deux hommes. Oh là là bonjour wow vous êtes toute belle là. Voilà. Kitoko et bomba venez mais c'est Jacques allez grand frère vous savez toumeni na salon donc on va mettre cap papa basi non regarde ok il y a de la Allez, mais c'est Jacques allez pas Christian mais c'est Jacques
Vraiment, comme ça c'est bien. Papa Jacques, bienvenue chez moi. Merci. Oh là là, prenez place. Merci. Toi, tu vas débrouiller. Obey, le nom c'est Dancel. Dancel. Oh, elle est belle. La grande. Et vous, vous appelez comment? Brija. Mais fais comme ça. Ok, ok. Voilà. Et toi, on t'appelle comment? Jericho. Jericho. Ok, c'est bien. Nato n'a pas eu. Mais oui, c'est bien. Mais c'est Jacques. Vraiment. Ça va? Ça va. Ah vraiment, vous voyez bien. Ngate Papa Jacques. Papa Christian Tolobaki. Comme ma banane donc il Toloba. Bon. Non. À partir d'aujourd'hui, c'est ici votre maison. Non, présentez. Notre maison ici. Oui, c'est votre maison. Papa Jacques, on croit. T'es Papa Jacques. Chérie, pardon. Laisse-moi les temps. Papa Jacques. C'est notre maison. Oui, c'est Oh, merci. Mais c'est Jacques. Merci beaucoup. Je crois que tout est là. Papa Jacques, jusqu'à là, Moutou n'a vendu bien à Kingo. Alors, pose bien ta tête sur ton cou. C'est chez toi, désormais à partir d'aujourd'hui. Et puis, c'est lui, non, voilà. Voilà. Il appelle surprise. Il y a des surprises. Hôpital. Maïla. Papa, moi, excusez-moi, mon Et c'est l'inonté. Et c'est l'inonté. Tranquillise-toi. Voilà. Hôpital. Place où on va opérer à Kyo. Ils ont à la disposition. Place où on a payé ça qui aura. Place où madame a payé ça qui aura. Ils ont à la disposition. C'est fou. Comment c'est fou? Oui. Oh, ils ont à la merci, mamie. Nyonso ils ont à maison dans l'ail. Bon, la maison n'a raté. La maison a bisso. Voilà. La bisso. Une moto. Aux a pona. Chantier à Yolo et Silinonté, à des temps à autre de Bandotine Nambongo, de l'action d'Auto Yolo, contrôler Misala Nyoso, c'est que cela tozalaka na. Je peux continuer. Ouais, non, vas-y. Ok. Papa Jacques, toi, na ONG Nabiso, où ils ont basé vraiment la fondation, comme on a la fondation MAV. J'espère. Fondation MAV, ils ont une fondation Nabiso. Donc tellement que eux ils ont tout à Liboso, Afrique, tout le qui tout banda déjà. Tellement d'être démarré l'activité nous sort, tout sungaka, personnes vivant avec handicap, veuve. Papa Christian, merci beaucoup papa. Tozozwa ningisa ko banda sika wana libota mobimba. Tobondela pour la fondation MAV, oyo boti ONG na bino. Soki bango te benga za bomite Zambia batelaka mokolo fondation MAV Zamba monaka esika nyonso azali Papa Christian Zamba bombaka yo Zamba bombaka yo Papa Christian mabe ezala mosika na yo nazokoma na valeur lobi mpona bino Papa merci merci Zamba pambola bino Papa Jacques merci Papa Christian. Ah maman franchement vraiment moi je dis ils ont mérité quand on a quelque histoire dans la Bible, ça m'avait vraiment touché. Ça t'a qui ne m'a pas assez. Mais comme on a eu beau, nous sommes morts, nous sommes maillés les macasses. Puis tu es quelqu'un, tu es sérieux vraiment. Donc ça sert à rien de t'amener dans ça les alabos. Vraiment on a dit que n'engagez pas grand frère apprécié, grand frère apprécié responsabilité, bah nous peut pas là. On a dit l'intelligence dans le monde là, ça va vraiment marcher. On mérite un mot vraiment. Bon, monsieur Jacques, pour moi, c'est que moi je peux dire les habits sont là, c'est Dieu. Dans les circonstances. Et puis quand tu as qui te l'omba, pour te yabouiller, pour nous suivre ça là-bas. C'est que tu rendre grâce parce qu'il y a ça mon c'est grâce aussi à cette beauté. Voilà, c'est ici votre maison. Allez, visitez dans ma chambre. Allez, levez-vous. Maman, arrête de pleurer. Il faut pas pleurer. Il faut pas pleurer. Maman, c'est à Koufa. Moi, je suis là. Je remplace ta maman. Je suis là. Merci Jacques.
Voilà. On a maman na yo donc merci beaucoup. Vraiment. Merci. Merci. Vraiment, je vous aime. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Yaka, boy, la chambre, la allez, vas-y. Allez, les garçons, les champions. Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. Je vous prie. Mama molakisi queen modeur kilo ya monde respect na mama fia chef sonnerie chef mama lima DJ Sam Mamona maître d'école ya mama ni centre de diagnostic et yano chez papa Alemouté bana nouvelle epak bakolo mabele basi mibali ya babonlu